bazo senga RDC avanda na M23 avanda na AFC. Basango balobi pour éviter le bain de sang et sengeli président a négocié. Basango ya catholique bozaba ndoki bovandi na pédophilie bovandi na ba homosexualité. 12 millions de morts, des millions de femmes et des hommes violés. Tozana 9 camps yaba déplacés de guerre. 8 millions de déplacés de guerre en Mboka na biso. Monsieur le président Olobaki, jamais yo chef de l'État oko négocier jamais na AFC ni na M23. Mais tout yo ezala peuple, ezala yo, tozana droit na RRT parce que nous sommes na état de guerre. Monsieur le président, ba traître nyonso, peine de mort, loi et lobby yango et sengeli bo exécuter peine de mort na ba traître. Les Rwandais Hutu Vital Kamerhe Moyibi Monene akena ina Maroc po solo la masolo contre yo. Makambo kosala sikoyo na famille na biologique mutazalate. Na famille votre épouse Denise Nyakero mutu azalate. Masolo na ya politique bosolo la mosusu na Denise Nyakero te première dame. Bosolo la masolo ya foyer na bino, bosolo la masolo ya bana na bino. Monsieur le président Nengele qui n'a pas question le baka l'air est grave. J'ai la liste. Très cher président, il y a des traîtres. Traîtres avant la peine de mort. Vital Kamerhe, Oba civil. Azarias Ruberwa. Moïse Nyarugabo. Alexis Gizaro. Eddie Gambere. Gilbert Kourenga. Gilbert Kourenga, c'était un Rwandais Tutsi. Jeannette Kabila, traître. Salomon Idika Londa, traître. Papi Tamba, traître. Bahati, traître. Ambongo, traître. Abe Chole, traître. Ba traître minene, Tozana AG Izumu, traître. Responsable ya DGM Roland Kachantale, traître. Bizi Makara, traître. Sama Lukonde, traître. Fifi Masuka, traître. Fortina Biselele, traître. Jantini Ngobila, traître. Na premier mandat na yo, Fortina Biselele, na Vital Kamerhe, na Mwasi Moko azana présidence, bayo kanaki, babomi Gilbert Mundele, babomi Ilunga moninga na yo botanga na ye, babomi cousin azalaki na Londres, Batonye Mukendi na Mukendi bafwana oya utaki na Canada, ba vrai conseiller na yo babomaki bango pour Fortina Biselele atikala. Batumisa tu bateka carré minier. Fortina Biselele Mwasi Moko na mobali mususu. Na otanga bakombo na bango na prochaine émission. Fortina Biselele asali nyonso na Mwasi Moko na mobali moko ba longoli conseil no ya Yambo, conseil spécial en matière François Beya ba longoli prison ye wanakei. Fortina Biselele bakangi ye Mwasi wana asali nyonso ba longoli Ajembelu. Mwasi wana a blâmé Gilbert Kankonde a démissionné. Mwana oyo Didier Boudimbu bakanga ete fo na premier mandat na yo monsieur le président. Mwasi kaka wana a bengi a gangeli Ajembelu batiki Didier Boudimbu azosunga yote. Mwasi wana azosunga yote. Monsieur le président toza susu na droit ya RRT. Popolipon, 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 popolipon. Pokote na bapalin,
diaspora bokota na bapalin bakombata bokota na palin bacongolais boza monde entier na 5 continent mokili mobimba bosabone na Congo Dialogue info ya sur kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bacongolais toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Tolandi na bokebi oeleki na Tanzanie. Ba pays ya banilotiki batuti bakoteli ndeko na bango Hitler africain, les Rwandais tuti, les criminels terroristes sanguinaires Paul Kagame. Longonia na président Félix Antoine Tshisekedi ayoki la voix du peuple. Longonia na président Ramaphosa oya Sadek akenda kite na président ya Burundi akenda kite na président ya Angola bakenda kite. Bakutani bango na bango bakondane Rwanda te bazo senga RDC avanda na M23 avanda na AFC. Basango balobi pour éviter le bain de sang et sengeli président a négocié. Basango ya catholique bozaba ndoki bovandi na pédophilie bovandi na ba homosexualité. 12 millions de morts, des millions de femmes et des hommes violés. Tozana 9 camps yaba déplacés de guerre. 8 millions de déplacés de guerre en Mboka na biso. Président Félix Antoine Tshisekedi n'était pas encore chef de l'État. Basango na koloba mingi te bokozwa mbano na bino. To peuple congolais a kosepelisa bino. Pour trop, c'est trop. Président ayoki peuple. Lolenge président ayokaki na Genève. Baza IDPS. Sikoyo président Longonia, président Fachi. Oyoki peuple. Et loko bazo luka. Monsieur le président, bakabola yona peuple. Pour ba profiter basala yomabe. Tant que ozana population. Peuple azana yo longo. Moyen basala buzobe kozalate. Na 97 baebe que peuple asile ko vomir maréchal. Mais à cet instant baebi que ozali elongo na peuple. Monsieur le président olobaki jamais yo chef de l'État oko négocier jamais na AFC ni na M23 Longonia. Nazali infiniment reconnaissant à Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mokonzi azalakande boye. Et sengeli maintenant, Monsieur le Président, tous à précaution. Namboko na vandi n'Afrique du Sud, États-Unis, Président Trump abandi kotia bango ba menace pour bazali na elongo, bako longwa na kotia ba menace na Afrique du Sud, bakotia na Angola pe bakotia na Burundi pototika na biso moko. Monsieur le Président na kosenga na yo o lâcheté. O kanisa maloba ya papa Etienne Tshisekedi, un peuple se libère. De nous prendre en charge. C'est possible. Ba Américain ba échoué na Vietnam. Ba Américain kaka moko yo ba utiko échoué na Afghanistan, ba échoué pe na mboko yo Somalie bazana banzambete. Ba Français Burkina Faso ba so na lilobate, na Mali baza so na lilobate, ndenge moko na Niger. Peuple congolais tozale longo na chef de l'État. Minorité, goutte d'eau dans l'océan au Bozali Koseka, rira bien qui rira les derniers. Monsieur le Président Kozonga Simate, nous, le mouvement citoyen, la patrie est sacrée, nous avons des propositions pour nakoye bisao mokonzi. Tozali simanayo, tozali longo nayo, tozali kotambola nayo.
vous avez notre soutien. Et là, quand on a monsieur le président, naïebi, tout homme est faillible, l'erreur est humaine, mais tout royo est à la peuple, est à la yo, tous en a droit na erreur parce que nous sommes dans état de guerre. Tous en a monsieur le président, au changer chaîne ya commandement na armée. Yambo, monsieur le président, changer chaîne ya commandement na armée. Yami balé, monsieur le président, au nyonso akota na brassage na mixage. Boye baba kombo na bango bocha bango pembeni. Yami sato, monsieur le président, ba traître nyonso. Peine de mort, loi et lobby yango et sengeli. Bo exécuter peine de mort na ba traître. Tomoni mwana mboka ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki na Lisala, azalaki na Grand Équateur kuna na Bumba. Jean-Pierre Bemba Gombo akoleka kuna na Congo central pe na Dede Kasai. Entre-temps, les Rwandais Hutu Vital Kamerhe Moyibi Monene akena ina Maroc pour solo la masolo contre yo. Monsieur le président, Oya Outi Kolonga conseil spécial en matière de sécurité, il a surpris Anthony Kinzo, Rwandais Tuti, na Kamerhe Bazaliko Sekayo. Yango toye pa inayo, monsieur le président. Tout royo, monsieur le président, nakoye bisoboye. Nazoloba, à ma qualité de patriote, à ma qualité de serviteur de Dieu, à ma qualité d'officier de renseignement. Roi Assad, Yarabi Saoudite Moutaboma et moi na biologique. Auguste César Moutaboma est fils adoptif. Laurent Désiré Kabila Linga qui na réunion na Cameroun et Union africaine, Joseph Kabila a empêché yé pour Bomaye. C'est-à-dire fils adoptif, il y a Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila a participé à la mort de Laurent Désiré Kabila. Monsieur le président, Makambo Kosala Sikoyo, na famille na biologique Moutazalate. Na famille votre épouse, Denise Nyakero, Moutou Azalate. Ma solo na ya politique, Bosolo la sous na Denise Nyakero te, première dame. Bosolo la masolo ya foyer na bino, Bosolo la masolo ya bana na bino. Monsieur le président, Nengele qui n'a pas sur le baka, l'air est grave. Nous devons nous prendre en charge. Talandeko oyo, ake kuna na batetela, ake ko sensibiliser baleki, bilenge bakota, na mapinga. Mais, moto yo pesa ki confiance. Ndoki Mounene Vital Kamerhe. Monsieur le président, Azamutu Yako Longola na Lombango. Na premier mandat, ozalaki na majorité na parlementaire. Au salé nyonso, okomaki na majorité na parlement na nzela union sacrée. Balinga ki ne mabumu na bango. Ozana ba possibilité ya kosala ete conflit ezala entre gouvernement na parlement au dissoudre parlement batika la ba chômeur. Proposition mosusu monsieur le président to monaki yango to monaka yango na kuna na Sud Kivu ba province nyonso to créer ba auto bengi ba opposant républicain. Monsieur le président, créer une nouvelle classe politique. J'ai la liste. Très cher président, il y a des traîtres. Traîtres avant la peine de mort. Vital Kamerhe, Oba civil. Azarias Rouberwa. Moïse Nyarugabo. Bangonde Bazaba. Traître Oba Lingi Yozala na pouvoir te. Alexis Guizaro. Eddie Gambere. Gilbert Kourenga. Traître Mounene, ministre ya recherche scientifique, na 1998, biso na demiap, tokendaka na IPN na antenne, tozwaka ena mwasi na ye, na bana nemisa tu Patrick, Eric, totinda bango na Rwanda. Gilbert
Kourenga, c'est un Rwandais Tutsi. Jeannette Kabila, traître. Salomon Idika Londa, traître. Papi Tamba, traître. Bahati, traître. Ambongo, traître. Abe, Chole, traître. Ba traître minene, Tozana, AG, Izumu, traître. Responsable ya DGM, Roland Kachantale, traître. Bizi Makara, traître. Sama Lukonde, traître. Fifi Masuka, traître. Fortina Biselele, traître. Jantini Ngobila, traître. Nambaleleki, très cher président, na pesa ki yo batumi satu. Oyo kwa kosala na bango. Atundu. Pe longola ndeko na biso Ebera akokana ye makambu ya conseil spécial en matière à sécurité. Très cher président, na premier mandat na yo Fortina Biselele na Vital Kamerhe na mwasi moko aza na présidence bayokanaki babomi Gilbert Mundele babomi Ilunga moninga na yo botanga na ye babomi cousin azalaki na Londres Batonye Mukendi na Mukendi bafwana oya rutaki na Canada ba vrai conseiller na yo babomaki bango pour Fortina Biselele atikala okendaki na Qatar monsieur le président au soloni na bami barab baya ko exploiter or kuna na Kisangani batumisa tu bateka carré minier Fortina Biselele mwasi moko na mobali mususu na kotanga bakombo na bango na prochaine émission moto ayebisaki yo nani mawa aye pa ina yo conseil spécial oyo zoya malamu bandozu ebonga aye bisio ke tala bato misatu bateki carré minier na 50 millions de dollars Fortina Biselele la sali nyonso na mwasi moko na mobali moko balongoli conseil no ya Yambo conseil spécial en matière François Beya balongoli prison ye wanakei Fortina Biselele bakangi ye mwasi wana asali nyonso balongoli Ajembelu Gilbert Kankonde ministre intérieur a blâmé les Rwandais Tutsi Roland Kachantale oya kotisi plus de 1500 ba Rwandais bandeko na ye na visa volant mwasi wana a blâmé Gilbert Kankonde a démissionné mwana oyo Didier Boudimbu bakanga ye defo na premier mandat na yo monsieur le président mwasi kaka wana a bengi a gangeli Ajembelu batiki Didier Boudimbu azosunga yote mwasi wana azosunga yote monsieur le président changer chaîne à commandement longola DG ya ANER longola responsable ya DGM Roland Kachantale Aza Rwandais Tuti pe akotisi banguna il est de mèche avec bato balingi basala yo mabe monsieur le président nazolo balikambu ya solo monsieur le président toza susu na droit ya RRT naza molaite bato bazolandanga bokozwa émission bokati ndambu peuple congolais toza le longo na président akosala akonégocier te na M23 jamais akonégocier na AFC toza la uni un peuple uni ata bombe atomique ekosala biso le côté longonia monsieur le président Izum alongwana ANER Roland Kachantale Rwandais Tuti alongwana DGM monsieur le président l'air est grave chaîne à commandement et armée ont changé
Eberand Alongwa na pesa kiyo bakombo misatu pona lelo na suki Longonia héros national, héros vivant. Monsieur le président, to changer cap. To kota na BRICS, bengisa ba russe, baza na mboka na biso lokola na Burkina Faso basali, na Mali basali, na Niger basali. Monsieur le président, kata signal ya Canal Plus, bengana bolore na mboka na biso, français oyo, bangonde bazana sima ya ba Rwandais. Monsieur le président, interdire ligne aérienne na ba français et atterrir na mboka na biso. Et pour la kosuki ça va proposition na biso asuka RDC bimana francophonie. Toza ko soutenir yo. Nzambe nde mutabateraka. Burkina Faso ekufate, Mali ekufate, Niger ekufate. Toza na elongo, toza ko soutenir yo. Monsieur le président Izou Malongwa, il est pro Kabila. Rola Kachantale, Rwandais Touti, a cotisé plus de 1500 visas volants. Bayena passeport kenyan, Nzokande ba Rwandais Touti, bazana fila Kinshasa. Peuple congolais, Tosimba président, Tosunga président, vigilance. Et pour la kosuki sa monsieur le président, nazo proposé yo boye. Na ville Kinshasa, pour éviter distraction. Motunyo soit à la conscience. Na makambo isolé, tozana état de guerre, tozana ma proposition mi balé à Souka. Babar na ville à Kinshasa Souka 18h. Boîte de nuit à la fermée. Ma proposition na bisoto pesio. Bar Souka 18h. Boîte de nuit est à la fermée. Mais c'est le président. Vous avez les garants de la nation. Ba gouverneur militaire na ba province nyonso. Tant que sala yango zalana ndeko na Jean-Pierre Bemba Gombo. Kolakisa bato banguna te, ba infiltré te, monsieur le président. Zalana ndeko na Jean-Pierre Bemba Gombo. Peuple congolais, opération zéro Rwandais na police, na armée, na renseignement. Et zéro traître na RDC. Merci, peuple congolais. Oye na société, ba société belé, boyoka nesate, tout comme na ba foyer ndenge moko, papa na maman dialogue esate. Eko malobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bonla na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer. Omoni lelo mindele basangana ki basali héros mbongo komi makasi pona dialogue nde sali dollar lelo esala makasi dialogue nde sali lelo livre sterling esala makasi yango moni dialogue esa nécessaire na vie na biso. Dans tout ça dialogue esa unitaire. Tcha Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Nous sabons nous sommes sur Congo dialogue sérieux.